Ronaldinho balobi à côté quartier la tête que quartier la terre ko simba tangu Bobby Ronaldinho za kokota balobi Bobby Ronaldinho za kokota poto tumbana yengaye Bobby Ronaldinho za kokota batutumu maboko za kofuka mabi Bobby Ronaldinho des fois encore et toujours danger Blana Musaka papa ya collègue na yo a me dire moi na est-ce que Simba vraiment évolué dans quartier latin pour déjà zolo ba mabe pour na moi pour y mutabota yi malédiction sans cause est nulle et sans effet. OK Ce qui peut-être est la cause ça peut y aller parce que nous n'avons pas ça. Ouais. Vous avez papa nanga olinga na bongate. Kokana ngana moni mona zo bonga déjà. Mona bata manana azo bonga ye wana lelo akumi ko kende pe boya memi mama nana na ye akitika mama nana na musala akepe ko za mama nana zu honneur ya ko za na mona musicien vraiment. Blana il est déjà dans les bons azaboui. Vous comprenez azaboui lobby akosomba pe parler na ye oyo papa na ye pe akoki ko vanda mama na ye akoki ko vanda. Si papa na ye asomba kite mona kosomba. Donc Blana kuta pumbwe makasa pumbwe na koleka kutu place papa na yazala. Oh Blana a pumbwe na niveau moko parce que quartier latin ezali a pumbwe na koleka sika papa na zala. Oui même bayebi na bango. OK. Quartier latin eza orchestre likolo makasi na ndenge mabeti. Mais ka baolo baka quartier latin reva wenge. Ah n'importe quoi. Babé les reva wenge aboaka ba cria wenge le bimise bandombolo eza wenge batutu babeta na quartier latin balata ki wenge ba reva wenge. Mais mutema na yo nde yebi. Kende naza awa. Mutu asala ngai. Hein? Nde naza boye na sala ba clip moko boye. Biloko moko na lataka. Vous comprenez? Na kanga maka na studio na album. Place moko na kendaka. Mbongo moko na zwaka. Mutema na yo nde yebi. OK. Ça veut dire Ronaldinho akendaki. Ayi. Boulke sur la sauce ezobima funa. Akende boye sosote nyawa. Donc quand je dis nyawa ça veut dire mia. Et ate ke balambi bena kondo ko ba debi ni ba masa ba na ko lelo terme mo do ba na kinyawa. Lelo nyawa leli na parler donc ça veut dire balambi. Balambi te. Oh frère Patrice a petit na parler. Eh, lelo maningo. So donc on a ke kuna mo bena ke donc ba nyawu na bi ah m'a appelé faut na boire mais quand même ko s'intégrer na wengi musique maison mère yembi pe ba solo koko le lope ba na maison mère ba hôtel mais tant so moni au seul moi qui ingratitude ba romona ngo keno moi genre ça dit quand même peu oyaki to ba foulé au lycée pas où rançon le roi de la fois pour la deuxième fois où rançon na foula rati ba foula ote ngana saka Ronaldinho mais où rançon foula ngalo ngona kumba Ronaldinho total Ozo matameta. Disque bimité. Nanu na yembi na album te. Coupé. Na moni pena rambo pena bengi pena boye na bato ba otekela no bakara. Dia liboso mo fleurer wana. Pia katibale. Pia katibale. Boss mboga ywana. Yeso hotel miso la kisa obu na musala. Bino mo penga ba boss pwani. Yo eka kola sabiso ka kena sombela ke bango. Tiens. Il filmer pe nozo pesa bena mo zo somba. Et puis, on a poché tout, il y a non. Aza boss yamboka. Ce qui va qui mi balé la musique congolaise na biso. Ndem musicien et a passé quoi tambo na moto na mboka. Na kiti na moto ko dabi. Oh! Oyo kande boy. Président kaka boy. Oh! Yo za na carte. Na bisa fait 5 ans. Oh, donc ça. Donc koko tate kende no kende luka kar moko be na sombela yo. Malamo ke Luka et le recata bimama na président eka sikoyo na ke sikoyo bi kende abi o menabi kende Luka voiture mo elle ka ba 10 000 te quoi elle ka ba 10 000 te ba 10 000 kaka webi ka elle ka ba 10 000 te mo bimba ye to e wana toza wana concert ba boss na ba boss. Allez, yé moi quoi na ka yé wana na mumie ba embiga wana. Na ebisio na bi yango wana. Ka ko keso zolo ba wana. To keso ebimisa ba Suzuki 4x4.
orchestre au place bamonela ba brigade Sarbati orchestre oyo ebimisi nyoka ya Moïse emela ba nyoka ya Pharaon lelo kasi te moni pino botela ka bozoka mabatu balabala bazolo na ndiko so orchestre oyo ebimisa ba soleil wanga ebimisi nyoka oyo emela ba nyoka nyonso tu ya Pharaon wana efali pupa amela batutu si soki balobaka na bango balobaka parce que baza ba musicien baloba bato bayoka bango kaka mais ça teke balobaka ngo pena ke vérité balobaka ngo balobi metango ozonga papa nga Ronaldinho ntoko expliquer nga faire azati na fandi na Kester na fandi na Rajakula na fandi na Papa Wemba Léo Nazana songe ya mbeli mais sauter le roi de la forêt monsieur l'ambassadeur au sauter Weranson sauter autangi Kester autangi la fandi na bena Weranson le roi de la forêt ah OK bien bana si koyo yokana ebisa vi oyo nga na ye komona epa ya Quadra son excellence Zekla oyebi nde tout le monde na ba Hollywood ndenge ba leader ba artiste américain ba vivaka bourgeoisie mon papa ko bato zala na l'art donc mikungu na mikungu Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na fin. Mwana bendana idéologique mouchipa avec le mythique parti dit nekele le bateau là mon appel là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale boba qui sera mon papa SKK dit balobi idéologie rotika toujours idéologie en Zambala et rotika toujours bien makolongulu na lobaka ke na rolata sandale mokoloba na poto tout na château rouge wala boko sensibiliser boko cotiser l'art bo délégué délégation ko kita Israël sombelanga sandal Jésus Christ alata mukolonga na olata sandal boko zwanga toujours kaka boye makolongulu ngai makolongulu boko peke oh tije kitiwa to bongo na salle moko salle de fête moko kana deux bonhommes kana saute mouton wana salle de fête mo na ngambu ya limité salon esikani to ko bongo artiste musicien Bobby Ronaldinho balobi à côté quartier la tête que quartier la terre ko simba to ko sala Bobby Ronaldinho lelo awa na ye merci beaucoup na batutu bosa la confiance balobi kofiolo mila zoara mutu na moi makambu pas créer base est-ce que Ronaldinho a yena quartier la terre bazo benga orchestre ya courte joie est-ce que c'est vrai et tira orchestre ya Jomo Bena Momimo ba yembara ça dit le to ko sola Bobby Ronaldinho to sola pena moi makambu belé to sala ngoto ko sola na ye boye ba pe a uti wa people lelo comme le quartier la terre merci na batutu bosa la confiance merci na Pablo Kini dispatchante boss de boss Pablo Kini balobi le seul et l'unique déclarant o kangi angola o azala batteur commandement il y a des frappeurs te azane menité azane moteki diamante to mosombi diamante musana e yango wana déclarant munene oyo ba société angolaise mo mesali confiance vraiment merci encore une fois de plus Pablo Kini dispatchante merci na sénateur Yann Zambé balobi des fois tout va changer pourquoi pas fonder pipi de l'heure nenge boza toujours kokoche ma solo merci encore une fois de plus Eva Tumbaka Lombo mukulumpa wani manche Eva Tumbaka Lombo mon compte verse on a contrôlé un verse nous contrôler merci na le mon compte Autriche le grand esprit des fois nenge boza ko continuer toujours comme ça la confiance na robot sanate Gibson Zemanga Mobutu babi papa bio des fois bougelenga ba igeti bougelenga yi bango tout bazala ya rola muka parce que yabino yango Tumba TV tango za kotala il faut s'abonner directement na Tumba TV officiel yabino yango encore et toujours Zakari Mwamba encore et toujours des fois balobi merci beaucoup na batutu merci na Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce balobi olati to vérifier la catalogue merci na boss Amédée Mokuse Atalo balobi boss Amédée Mokuse Atalo patron ya Flat Hotel balle de match zo mbongo na venir Mayulu numéro 67 bis balobi Flat Hotel ezawana pona bino ba galwa tout bana bumbu selemba ngiringiri
boyaka wana trop pourquoi pas balobi maison Africa Sosola oza koteka bilokos babiloko tout ya construction côté ya matete namoni côté ya matete côté boulangerie face à boulangerie Noël pharmacie Kimbango eza wana merci beaucoup na bola ndenge oza toujours ko contrôler masolo ndenge oza ko gérer flat hotel oza ko gérer maison oza pe ko gérer pharmacie balobi pharmacie Kimbango na matete merci na confiance tout déjà Bobby Ronaldinho tanga za kokotaka tangu Bobby Ronaldinho za kokota balobi Bobby Ronaldinho za kokota poto tumbana yengaye batutu bola muka bana papa eskaka tu bola muka yengaye bakofiya tu bozala kolamuka naza ko bona bongo boss Yannick Nia Rombox boss Yannick Nia Rombox l'homme qui détient le drapeau à Cape Town boss Yannick Nia merci Trésor Muzala balobi le demi déjà tangu Bobby Ronaldinho za kokota batutumu maboko ya kofuka mati Bobby Ronaldinho des fois encore et toujours Zikla danger petit Zikla ouais yo bengela ndenge voilà mala ko sa no bengela Zakari baba ce Zikla des fois danger bonne santé ouais santé ça va très bien quand nous mona donc nzamba zo sala ah oui nzamba zo sala latino nzamba zo sala Bobby Ronaldinho to solo to songa muke batu ba comprendre qui est Bobby Ronaldinho ko bandi carrière na embrasser carrière na aucun carrière musicale professionnelle au pena batu ba découvrir yo maman na pesi na no ba mbote na boss na ngai boss Mboka Songa Mbeli son excellence Kofi Olomide Quadra monsieur l'ambassadeur papa na Didi Stone papa na Del Pirlo papa na Saint James patron nanga donc na pesi na mbote sika zali mais bi na Maison Blanche donc apemi vraiment donc ba Edith Yakano ba directeur bazali ba Didier Sikou bazali ça wana donc ba vandi na boss ya Mboka moi na boss ye aussi ko donc apesi mbote sika zali ça va maintenant sur tout le bilan on embrasser sa carrière sur le camp professionnel au bat va découvrir pendant que Bobby Ronaldinho non carrière professionnelle Ronaldinho a bandi yango professionnel vraiment na bandi yango depuis en 2001-2002 wana siko na OK Victoria Eleison mais avant Victoria ba 98 99 nazaki déjà par Radjakula Mutamuto Radjakula paix à son âme na bête na saison Japan pas Mutamuto Radjakula après saison Japan ndene ko kende Victoria Eleison après Victoria Eleison carrière solo papa direct carrière solo bu quartier la la carrière solo Victoria Eleison tango yaka na Victoria Eleison et voilà mal à cause ebi kuneza yi ebi tumba ya mingongo ça dit oyaka osala test comment okotaka comment pour nani amemaka ope na Victoria nga pena na profiter na pesa na mbote lisusu na vie na nga Dodo Fonkenda président Dodo yende mutu amemanga na Victoria yende mange parking keste Dodo Fonkenda na PC ba mbote azali et puis yepe lisusu nda recommander nga lisusu na quartier la te yepe ka nda recommander donc ça veut dire na PC mbote président Dodo Fonkenda donc voilà quoi oya sikoto ma quartier oye Victoria ça dit au salaka test et va la mal à cause de la présent ngai et va la mal à cause de la première jour tout va la mal à cause de ga di yemba petit yemba na yoka tant na yemba on est na palais tout na siège à répétition on est qui na palais wana Maison Blanche tant na yembi ya yoki atali ya bisinga bi oya siko na concert comme ça na yoka yo na présenter tant on a que concert moi je m'entendais que rochanga na yemba nzembo ya orchestre mais na moni ya bachenga nzembo orchestre ti jikumba la moko abeti nzembo mo ya sika Ecoforce tant abeti Ecoforce mbala moko ya bisi public alobi ils na petit monde okaki aza na palais mais azali awa ndinga ye awa boye oza nzembo sika na kobenga ye aya kosala solo vocal soki asali vocal na kata nzembo oyo bino bondimi vocal wana seka koti orchestre vous comprenez donc tant mbala moko il va la mal à cause à bandi ongai na kolelaka mingi motema nanga pasi bolingo ya bomwana sala noki yozonga ngai na lele tant ka zo vider mbala monga na bimi bolingo Tonino Fernando bolingo nanda kwa Nzambe mifuneki ya belfae mawa bolingo akotutisanga mituna bambanda o mumezola ve oyo nde na ndako ya Nzambe inamunu zola mingi bakoma kotuna nga na bato evala mala kozala lobaka nini yango
mwana mamango maboko mpolele mwana mamango ngai moto natindaki sango epai ya mama ekomaki te mbala moko public tombe basepeli balobi kutu na evala mwana kozi babi rien okosi aza deya musicien oyo otravers na ye na palais po comment fait-il yosali boyaya baboka bimina mbala moko epuis nayembi bango na niance ondire ye na kati ya fokalo mpe naboka mpeka bato na ye bato lino fernando babi azalaka daa na moto ezalaki mpena yango te ekutu fokalo na ye mongo deya depuis station diapana kokota na ngai ya victoria yango wana lobi nango mbala moko studio nake kosala fokal yango na kati ya nzembo ya ecoforce na koti mouvement na bandi ba répétition donc voilà wana yebaka pena wasi ba série pena evala mala koza obeta trop na baka ya wana na baka na place côté la kasi ngala zala pena tango ye biso to zala komando moto te ya omo na biso na so savoir histoire komando moto te to zala nga pena na côté li Victoria na Bandal na baka ya wana na citadelle ouais et ça venait au monde oyemba bien après kala mingi peut être yeno ko kepa mikili Olympia et puis après Olympia to ke États-Unis ba Canada et après donc voilà maintenant siko na Victoria obimaka na combien de solo vocaux oyo confirmaka yo davantage na Victoria na sala 5 solo vocales dans les jours les plus longs on est les jours les plus longs oui roba no détailler de décortiquer de biso moko bolingo Tonino Fernando wana rose d'amour rose d'amitié fleur de vie mon petit jardin deuxième et puis pasi nyonso nakomona fote nanga nalingaka mingyo yango wana kombo na ye makermbele je suis folle de lui fote na ngai te o ya motema na kikaya nasala na kikaya nzembo ya kikaya ngai na kikaya nasala nasala bafokale zaka pele na kikaya nasala attends ya na didi nono yemba na kikaya nasala lolango mikona lolango mikoluke wana kikaya c'est le gola 4 5e siko siko na nini na tuni na quartier pe na yemba wana zaka ba ker fois zaki te et puis na yeko sala so vocal na kusala vocal na nzembo nini chanson oyo nini na nzembo ya Didi Kinwani yo yemba Kinwani na sala ki vocal te na studio mais na concert live nde na yemba vocal o master moko chantal la yembaka après ça na vocal moko susu na tia na nzembo moko wana yo koma kotala kaka ba photo oyo tokangaki na mvula elekaki mvula oyo yanga ye Kimbembe Mazunga wana na Shakira face à face vraiment 5 solo vocaux oh ça na Victor mais au tikala ko signer titre te il fallait mal ko ça pesa bino ba chance te ya ko signer bila ba titre ba nzembo mobimba non na signer te o signer raté ici aux ba grand chanteur au te bana na solo vocal sali ba vocal ba bayebi yo puis ba reconnaître yo na ba vocal lelo siko na kati ya latino na yebi ke pembeni ya quadra Koraman papa Fololo papa Miliki quadra Miliki vous comprenez papa a partagé la joie na bana na ye vraiment donc voilà tokoya wana na yebi ke kuna pas le temps bon yo kan ni place na ko s'exprimer bien bien na kati siko tokoya wana sikoyo mais na mikili après o tikala na mikili olongono Victoria non mais o tikala na mikili e fala mala kosi atikala bino kaka tokenda mikili tozonga te bozonga te kasi c'est totikali te e fala mala cause abibo vanda nga santé za malamu te ayekini azuba musicien awa bandi kobeta na bango soka ye poto ayembaka na biso moi je suis le premier ou deuxième musicien au batinda da biloko na bona kini pour zonga kini nga na master na kimana batinda da biloko na kimana na pichu kimana ke to zonga kini nde vala biyo yo mayo Ronaldinho yo nga na za résident petit nakode na tiki bino kuna na zongi bolukaki mikili yango boluka ba mumi bobota bozwa ba enfant c'est botiki ba enfant bozwa pe ba do c'est bozwi ba enfant atana bozwi dogi te kende na yo bon oko convenir un jour oko bendika plan bon
parce que tu as besoin de soso asa tiki ba maki na ye donc soka ye kaka direct ba nozo oyo adodi c'est dire tika combien d'éléphants na mikili mais vous me la rappelle vous me la mikili tika ko sope d'autres banfa ba sebele banfa ba sebele nembe na sebele ko sala ba afadi sala ba afa sala ba enfant banfa ba sebele banfa ba sebele na mama voilà que ba kasi bo banfa ba sebele c'est mama mais ce que il ne sala ki yakini yo mibendela na dokite o mibenda ki doki beba na kini to o mibendela na dokite parce que ba kwa sola play beba donc mais ça nango ko tumaka muteke oyo na ko bana parler yango wana za musique mais ça fait partie ça fait partie donc Ronaldinho les pommes c'est quoi dès que moi je suis rentré à Kin il y a un problème administratif Ronaldinho il est rentré à Kin quand je suis arrivé à Kin fallait na sala pima kama ona songa nanga mais moi je me suis dit non na fanda na sala musana na musique akei pangola na beti ba concert na so ba 9500 ba 10000 dollars on a repé na temps na 2014 ngana na 13 na 14 na kiangola na zumbongo ebele ouais OK ndaka na zalaki na posa o bat bazaka na ngoke poto il est na zonga directement mais tellement ngai moko kati na nga je me suis dit non ngana musicien na place na zongi za place na botama eza place na bandi masolo po me manga miki je dois faire mon travail ici ngana lingaki ko sala yango ezo sala mais ce yango sala ki bebisa yo doki po fandaki na kini non tu n'as pas compris ce que je viens de dire na lobi boyi tangu na zala na kina poto na yekini epesi contretemps na ki angola na zumbo tant na zuila na ina sali nanga mouvement na zuiso mouvement na 2015 na kina musu angola donc to zaza na yo na bakasa vubu wana na Ethiopie na comme nanga komona ke oui na Congo na waso nanga mbongo donc ça veut dire na sina bota bana nga sina côté na chambre na tra ba acte de naissance na bango je les ai tout déclaré na déclaré bana nga nyoso donc les jours quand etsuki lelo kaka na comme non na mikili mais son abi ndeza boye na kota na wana na sala dossier bana wana na ke wana na funguli dossier soki ça 2 semaines na zui doki soki ça na 1 mois na zui doki soki ça 6 mois mais ngana ça 6 mois te funa zonga na zongi mais dossier tikali ouvert tu comprends ça donc ça veut dire qu'on a donné na boye ngana banga nord te na lenga mikili ngana mikiliste donc sona baki na zonga poto rapidement na bandenge na ngani na sina zonga mais lelo tala siko lelo maintenant siko lelo tala lelo maintenant oyeko ya kin o embrasser carrière solo to comme ko tiope moi poids makambu angola oye o mimi pe mouvement et tout après subitement boye oyeko bomano orchestre yo no se retrouver na maison mère comment il s'allait ko ko kesu poité charge ko kumba mouvement te wana zalaki demande moko papa na ngai Pacho Panda salaki honorable Pacho Panda na pese bambote yene mutabenga ngai tosoli na ye pona ebika zambati moto epeli na zamba banyama bazo kima yesenga siko il faut intervention et tout yango esengaki bapele wana nga pe na ya kotala na bibo papa Pacho azalaka père na nga nazalaka na ye vraiment très bien ntango asolistaki nga lisolo wana na ye bon natala nano nayokaka pe sola soso ebimaka kuna est-ce que ezalaka pena soso niau bon sola soso ebimaka kuna est-ce que ezalaka pena soso tozaka niau naye bon seke nake découvrir nde nakendaki mpona yeba pena soki ezalaka soso toyaka niau nde soki ntango okomaki oyokaki ezalaki soso to niau maison na maison esola niau yoka ezalaki soso mais esola niau mais quand même c'est là que peut bien wenge banini beyo ki pe esprit il faut la mala kose mo ya ko budi ya banini mais wenge pe kuna 12 ozaki pe ba 12 ukozo mona mo na parler na yo ataza na budi ndeni yo soza na balar na yo soza na forme na yo wana bakar na yo budi na yego o mona o debika nga mwana ngai na pa na nga mais c'est comme isko ke mwana ina pa na yo so banga yi yo bino ko mo mona yo ndike ka budaka biso ndike yela taka boye ndeni ba mo seke Bambendre Kapumba. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas jouer dans la maison mère na yemoko leader na chef d'orchestre les allez que moi général Ningotuni. Si donc ça veut dire Ronaldinho akendaki ayi boulke sur la sauce ezobima kuna akende boye sosote nyawa donc quand je dis nyawa ça veut dire mia et ateke balambi bena kondo ko ba devini ba masa ba na ko lelo terme mo do ba na kinyawa lelo nyawa leli na parler donc ça veut dire balambi te oh frère Patrice a petit na parler lelo maningo surtout on a ke kuna mo bena ke donc ba nyau na bi
Ah, ma plein, faut na boire. Mais quand même, on s'intègre dans la musique à maison mère, au yembi pe basolo boko, le lope pas na maison mère ba hôtel la metam sur au moni, au seulement qui est ingratitude ba au monde en ngeno moi ja, ça dit quand même peu au yaki, to ba foule au lycée pas où rançon le roi de la fois pour la deuxième fois. Où rançon la foule la rati, ba foule au té. Ngana saka Ronaldinho. Mais oui, la foule nga longo na komba Ronaldinho total. Net le long d'un quadre benginga i ballon d'or. Na moi ba do benga téléphone. Allô ballon d'or. Ballon d'or. Ballon d'or, c'est ça. C'est ça. Donc oui, c'est le roi de la fois fulano yote. Le baptisé c'est Emini Akestea qui m'a surnommé Ronaldinho au monde entier. Les lots dans maboko ya quadra son excellence monsieur l'ambassadeur culturel. Oui, mboka na biso ambassadeur na biso tout ba ministère en Congo yewa. On se défendre biso so akeli banda pour se présenter tant que excellence. Azaka ambassadeur na biso qui a quartier la TNT. Si Azaya ba ambassadeur ya ba artiste na biso nyos donc culture congolaise. Vous comprenez? Les loyo zawana pemi ba benga so Ronaldo to comme ballon d'or. Ballon d'or na lekina mini couper ba ballon d'or ngabi. Non, on a les on a TVT. Bon. Car n'est papa filmé qui téléphone à ballon d'or au monde entier. Donc papa le papa miliki quadra miliki. Mais la maison mère, on ressemble au vocal au sein de la maison mère. Excellence Nérambo, ya pas chopanda jeunesse mbese, bolingo ngwele kelingai. Mama yake na mama. Bolingo passe nga bobia rona na lela quadrae soki ya sotambola bolingo na edende la kangai rambo yango ya ninyango bolingo landaka mopau pourquoi ngaiti est-ce que yona papika kol sebondo et ça la nini po yo masolo kala page wana c'est les pages moko boui. Comment dire page moko dongi. Et c'est le cas mais mon actualité tiji boto tumbara tout. Moi je tout nani tiji boto tumba tout. Ko songi sa twandi ko sala. Keba na mabanga ko boka bato fele te ozwila te zekla. Zo boka muto ozwila te zekla. Na boki muto ozwila. On peut sauter. Ya solo. Ah zekla. On peut s'arrêter. On peut sauter. Mais ce que ça nini, ya sala o nini. Si les lois regrettera, on prendra tes boubous dans la salle. Regrettera? Ouais. Ah bon? Ouais, à salle au nini, pour bima na combo na monoko. Ouais. Quand on a vu na combo, il te va danser na combo na. Ah bah tout na combo na. Mais yo yebi mon petit. Yo yebi te zeka. Ba tout ba bimara na combo na. Est-ce que quand on a vu na combo na? Ba tout ba bimara na combo na. C'est quoi exactement que Ronaldo na vu na combo na? Ba tout ba bimara na combo na. Mais c'est quoi directeur général de la société wana. Est-ce que ça Luka ayeba pourquoi chef oyoyo bato mara na kombo na non est-ce que ça société tous en angoli gablo oh pour entreprise fait marcher bien si entreprise et ça maintenant hiérarchie nango si mais comment kakayo yaka fana no toyo ka olelo diyo lo beza yaki nini il a ça que ça société mais quoi ça nango kaka ke plan moko boya mutu moko boye te bato moko babi ga ça dit mo konzali akaka nyama lito to kaka to sala kaka donc ça veut dire wana yana moka ondire usalino shop no mo bozo bato bazo ça ba mpesa uko déplacer pour tirer les petits no mo ba fanda tala donc voilà mais quand même wenge musique maison mais ça grand mouvement au penelo et bimisi pe ba te belo ba ça succès lelo lycée Watanabe il y a pas match ba va faire goal là banani ba tout et bimisi ça pena pas félicitations. Maintenant, ce que Victor est là, ici, on est là, attends, tout le monde est là, défendre pas la mala cause. Moi, je suis mené. Mais yoga, moi, je suis mené, le lot, ça n'a pas na yogo, l'objet qu'on a dit, mais la sous, c'est moi qui suis sous ma cam. C'est le mot. Au moins, tu es béni les lots. Bah, éviter, c'est quoi carrière et un musicien. Carrière à musicien, bah, tu dois comprendre en mode. Les gens pensent que d'être un musicien, un grand musicien, un mboka oyo, il faut ça l'orchestre. Non, papa Joski qui a un bout à ça l'orchestre. Mais tu vas ça ba leader ya mboka oyoyo ba titre ya minene bazo ko honorer bango ba honorer papa nanga Joski Kambokuta ba honorer papa nanga Ndombo Petum. Tu comprends ce que je veux dire? Si ba koli si ba kufi na OK Jazz. Vous comprenez là? Ba sali banzembo na OK Jazz. Bazo ba ordre national na OK Jazz.
d'être un grand musicien ne veut pas dire ne veut pas dire que tu dois aller juste créer un orchestre. Est-ce que vous êtes sûr que à Kobeta pour Olympe un jour, on beta pas Rina? On a si na beta Olympe na question. Donc pembeni ya quadra pende na zawana nebi ke ye a beta ka basal logo la badada do yeba ke o kaka Ronaldinho na arena. O kaka Ronaldinho. Donc pour Bercy on a quadra beta yango donc Paris to. Mais musique na poto pe ezaka na down ya Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko le pétrole ça n'a pas sonné ça. Todo ke nangula semaine au kaka. Non que écoute na Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Siko na kino tika mini coupé. Tono kuta na Laurent Sokoko tono ozonga mbala moko. Et Laurent Likolo. Ndenge zo kende. Ils ont changé mbala moko. Mbala moko ils ont matameta. Non disque bimité. Nanu na yembi na album té. Coupé. Na moni pena rambo pena bengi pena boye na bato ba otekela ba kara. Bien liboso mo fleurer wana. Pia katibale. Pia katibale. Boss mboga ywana. Yesu hotel misro la kisa obo na musala. Bino bopenga ba boss kwani. Yo eka ko la sepso ka na sombela ke bango. Tiens. Il filme pe nous opesa bena mongo zo somba. Et puis na poche to ino bima wa. Quadra. Te non. Aza boss ya mboka. Soki bazala ki mibale na musique congolaise na biso. Ndé musicien et a passé quoi tambo na moto na mboka. Mais balba ko filo mnda zo aka moto a utiliser parce que orchestre ya quartier la tetika na ya Jomo be na momimo boye et bino boya wana o sala ba ker kaka bono e ba ker. Eza problème te. Ya na orchestre eza problème oyo faut tele eza vi na yo. Mais ce que vient yo orchestre eza na momimo boye na Jomo boye te c'est l'autre ba lo ba momimo na Jomo boye bino ka boza wana bo sali ka ba ker. Na leli yango mabe. Tata mobimba ye to e wana. Toza wana concert ba boss na ba boss. Allez ye moko akuna na ka ye wana na mumie ba e mbiga wana. Na ebisio na bi yango wana ka orchestre zo ba wana orchestre bimisa ba Suzuki 4x4. Orchestre place ba monela ba brigade Sarbati. Orchestre o yebimisi nyoka ya Moïse emela ba nyoka ya Pharaon. Lelo. Kasi te moni pino botela ka bozo kama bato balabala bazolo. Na ndiko orchestre o yebimisa ba soleil wanga. Et puis si nyoka oyemela ba nyoka nyonso tu ya Pharaon wana fali pupa amela ba tutu ndongo lo ba ngona bomo odembela kana sima fali ka bino mo wana yebo ko ka yemo kwada akombata fali kasi pota mo lobi te ka to mo lobi de mele ba nyoka tu ça gentil kasi te ngana osungo kaka na osungo kaka ngana sungio kaka que pour le big abimisa muto yo nyoka mena ba nyoka tu ya fa ça c'est muto lelo tombola bendele en ça fierté quartier c'est fali poupa na biboyi na ebisa yo omoni bato ebele bavandaka batalaka na musika mais bayebi na bango pe na mitema soki balobaka na bango balobaka parce que baza ba musicien baloba bato bayoka bango kaka mais eza teke balobaka yango mpena ke vérité balobaka yango balobi metango ozonga papa nga Ronaldinho ntoko expliquer nga faire azati na fandi na Kester na vena ka Jakula na vanda na Papa Wemba Léo Nazana songe ya mbeli mais au sauter le roi de la forêt monsieur l'ambassadeur au sauter Weranson au sauter autangi Kester autangi na vanda bena Weranson le roi de la forêt ah OK bien bana bisa même si oyo kana ebisa vi oyo nga na yeko mona et pas ya quadre son excellence Zekla, oui, bien tout le monde en a ba Hollywood, ndenge ba leader, ba artiste américain, ba vivaka. Bourgeoisie, mon papa ko bato za na la, donc mi kungu, mi sumbi na mi ndindi. Vous comprenez? Vous comprenez? Ouais. Eh? Comment bato za na la bana na yo, ils sont refléter image en moti. Si. Toto kende na studio ya Jésus Tuka dernièrement. Toto sala skoto, to la nana boss et boss. Boss Amboka cortège j'ai pas mystique ya américain Ronaldinho na mini copain na tala musika ko nabi via mutu wa blana na bled non tala oya betindule ata we wa pamba azute ngamu bina ebi on na tala nga bité ngate sikuna na retourna nga utala ko blana non ta blana ona nga nabi blana ye nabi
Donc nous allons y aller il y a eu jour sombi et silika na bilé mokolo moko vraiment sur lelo. Merci beaucoup Quadra, merci beaucoup son Ambeli, son excellence papa Miliki Quadra Miliki. Papa Akabo Azo Kabula. Moni joie o yazana. Bourgeoisie azana ngo. Apesa mo pe na bana. Maintenant c'est que lelo blana papa na ebla Charles Moussako oyebi. O lelo azo se lamenter. Aolo ba mabepo na mwana eske ata kutanga azui bled wana. Yo ra sort avancer. Wana ba obenga okesa courte joie. Ata yo pe noza na tamsu. Totaka 5 mois et kokelo te na rata latino. Ne ba olo. Eza ata na yena mwana blana wana. Ba do okesa courte joie. Tout à la rara. Na ba boud na ozara nango. Na latino 13 bango ba na 13. Et bela terre. Bilo wana salité pour la biso na raté. Ba bilo wana ya ba batindi ki bache ba kala so libani ba les raté ba biso. Biso ezaka ke ombaza wana zo yemba, omba kitsa vandi na hero na tuna matia yembi. On n'a pas le temps ya ba neni pesa na 20 pour mais tout le monde a rendu réflecteur aux arnalards. Ce que c'est nga ba ministère ba $20 pour ba yemba. Pour ba yemba, faut pesa là. C'est monité que propriété. Si si. Est-ce que les musique eza musala te? Ya musala te. OK. Ya musala te. Ndenge suko ya manda ko senga batu ba 20 va ou na tapodium. Oyoka ba biloko wana zoloba wana oyebi amuti. Donc ça veut dire mambo wana okuta na directeur Edi Diora, okuta ina eboye, opesi passeport, to opesi carte de vaccination na yo. Otiko kateke on a dit non na cause wa te biloko ne zakate. Edi yakano amutu na ngai wana kutu. Yimo za ba bongo na yimo za makambo na ye donc amoni ko senga yo misi za ko miketisa. Tu comprends ça? Si si. Donc au senga yo misi un directeur a senga yo on za ko miketisa. Donc orchestre organisé. Concert ici li ba misi za te ko batinga za barba no senga ba. Non, misi na ta bena boye aswa bimé ko tina kara kei o mba koti kuna kei na oh na pe kamfu na lungu na dinga bia oui voilà. Mouvement yango. Entreprise les yango. Donc tous on va député national. On va député tant ba fotaka bango na ba peuple biso. Ba ken ensemble. Président de la République Afandi Atali Fachi Beto. Abinon. Un honorable aza élu na peuple na ye, jamais ko yak assemblée nationale na moto. Faut appeler ça bango ba palissade. Parce que palissade. Et bon soki ngai na za déjà engagé na kati entreprise amoni le quartier la te. Na kiti na moto ko oh oyo ngende boy président kaka boy oh yo za na carte na bi ça fait 5 ans oh donc ça donc koko tate kende luka car moko be na sombela yo mbala mo ke luka et le rekata bi mama na bi président kaka sikoyo na sikoyo bi kende abi o mena bi kende luka voiture moko elle ka ba 10 000 te quoi elle ka ba 10 000 te ba 10 000 kaka webika ah elle ka ba 10 000 te nakenda wana rapide premier jour donc on a un master number teka ba ka ba singa bite on a bien faut mini couper mo rezoya sans plaque banini biso mo bite ko match plaque ko bimanga na bi wa mo le na mo na sans plaque o belela sans plaque mais on a dit no sans plaque na bite presse o pena car ba star américain batambola na mo mon ko za volant normal ko za volant ya Londres te ko za mamba bloka Dubai te ya uti pena États-Unis vous comprenez voiture à Basta. Bon. Votre télé. On finit les habits à vous. Aïe, voiture en combien? Bon, Pia. Na thème na hôtel là. Pour ça, la bina quoi mais. Nous sommes dans la rate. Té. Mutambongo. Et moi on a quand même là. Yo kolo baraté. Si. Moni mbongo. Mbongo est parfum. Parfum. Et là. Voiture. Et là. La bilamba. Pour parler de ton arango, et tikali, nous allons parler de la Bible. Na tongi parler danger na Bible. Mettons dans quelle ville na Gombe na tourner. Bat ba omona nga na carafre, bilamba de toko, ba pousser ba sur na parfum, ba sengi pour kabeli bango mo 100 balles. Ba pesa mutu ala. Oh Dieu cause avant d'arrêter na Gombe ah. Mais vous allez parler na Bible. Donc kolugate yo fandaka oh nga fandaka na ofandaka bona fandaka nzinga ona za nzinga. Mais cela kitoko baso yo kate. Parfum que tu as acheté, tu as compris. Car au batamara, au batamara, faut pas avoir car. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, nous sommes principalement à traiter. Merci beaucoup. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Balobi Mohamed Moleka, le seigneur de la ville.
le sénateur de la ville papa na Elisabeth Moseka Moleka des fois te motema bato Charity Moleka na kata ya Souda Fwana merci beaucoup na biko Zoyakin merci na Didi Yamba Easy Solution muto azuli biso solution ya ba agence ba tindele mbongo to boko telema na ba kwato bundala ba sécurité ça dit Easy Solution ya ti na résidence et si vous allez ba remettre merci beaucoup na JPKBA JPKBA garçon bio JPKBA moto moko très bien garçon social na bino tout vraiment toza bongo na bobi on a dit tozo kitana dans la shit poto to chité merci na habité tant mususu album Légende des Oya est-ce que quoi d'accord européen ça bino chance boyemba botsa ba vocal na kata album Légende parce que ça déjà na kata préparation papa ayebi na osana na bana ngano stenika ba fanatique tout balinga Ronaldinho ba fanatique tout balinga ka quartier latin international bacha penalito ina bango bien na Légende base la vraiment Légende va comprendre vraiment c'est quoi notre musique parce que mingi rumba bakima rumba bango beta bazouk mais rumba na rumba tchatcho au pena lokolo ya quadra c'est parce que Ronaldinho a ça la focal parce que la bango kimia bango kana se pesa et ça prévu pour quand kala mingi te bazwa Légende l'album du roi l'album de Monsieur l'ambassadeur son excellence alors moi Bobby Ronaldinho plan baba na moi lumière mo na quartier la tête mo éclairage mo pays na moi va mo pio papa lobité to répéter image ka ya papa miliki papa le papa tombe le téléphone papa na téléphone miliki na bi papa miliki quadra du le mais sikoyo blana musaka papa ya collègue na yo a mo dire moi na ye est-ce que aussi m'a vraiment évolué dans quartier latin pour déjà solo ba pour na moi pour yemta botaille malédiction sans cause et nul et sans effet. OK ce qui peut-être ils ont la cause ça peut y aller parce que nous n'avons pas aller ouais rose la papa nanga olinga na bongate kokana ngana moni mona zo bonga déjà mona bata manana azo bonga ye wana lelo akumi ko kende pe boya memi mama nana na ye akitika mama nana na musala akepe ko za mama nana zu honneur ya ko za na mona musicien vraiment lelo mama nana ils ont moins 200 300 bakisa na makambo zo sala eza honneur faut ko betela mona maboko si ce qui mona zaki kazo bonga te là ça peut y aller mais comme moi je comprends déjà que Blana il est déjà dans les bons azaboui vous comprenez azaboui lobby akosomba pe parler na ye oyo papa na ye pe akoki kovanda maman na ye akoki kovanda so papa na ye asombaki te mwana akosomba donc yazo c'est la mate kaka akei kosala likopa na moto alinga boma yo akangisa ye na prison oyo azalaka contre cœur na patron ya papa na ye ayaki kota na kati orchestre wana esika so azoli c'est la mate wana non Blana osa musana e bien Blana azoyemba bien très bien aza vraiment musicien et puis aye quartier latin ils orchestre muni na mboka oyo donc Blana kuta pumbwe makasa pumbwe na koleka kutu place papa na yazala oh Blana pumbwe na niveau moko parce que quartier latin ezali pumbwe na koleka sika papa na zala oui même ba yebi na bangoti OK moni quartier latin eza orchestre likolo makasi na ndenge mabeti mais ka baolo baka quartier latin reva wenge n'importe quoi babé les reva wenge abwaka ba cri ya wenge le bimise bandombolo eza wenge batutu babeta na quartier latin balata ki wenge ba reva wenge wenge nem te pesa bango forme ata yemo ko quadra ayemba na kichachone ba olata ba bubwa minene mais le là olata pe moi wenge ba zekla kolobeza na mo permis na mututu aloba na ye mais mutema na yo nde yebi kene naza awa mutu asala ngai nde naza boye nasala ba clip moko boye biloko moko nalataka zo comprendre nakangamaka na studio na album place moko nakendaka mbongo moko nazwaka motema na yo nde yebi OK OK le roi de la forêt ponga na muta pembe ouais za tumba c'est le roi de la forêt na époque moko Kofi a soutenu ye apesa balar apesa bilamba wona za histoire muta robo yango te yango na sungi yo kaka ezaka bongo kasi ndenge yolobiti bilamba moko lataka yango na sungi maman na lobike ouais quand sur le roi de la forêt parler yango sur en général mais na moni yotangi mutu menga na episode bi en général pour te dire que bango nyonso batu nyonso balobaka mitema na bango eyebi que baza niveau ya Kofi Olomide Quadra. Lui c'est le vieux père de la musique congolaise, légende. Il y a quoi ba Johnny Hallyday, ba Michael Jackson, ba Eminem Kester bakenda, ba papa bakenda mutu tsana ne. Ba to balobaka na bango mais ba yebi na bango ngambo na yebi
babaka ndako yo vanda te ndako nga na vanda nayebi ndenge mai ekuta etangaka te mais tol nde longwa mai pene ekotaka boye donc ça veut dire bayebi na bango ke non alekaka biso mais comme eza manga kotela il faut se lancer toujours sur ye car c'est la terre internationale eza orchestre ya monene ya mboka oyo bato tunde batalaka orchestre ya lix orchestre ya propre oyo bamisi abetaka concert bati uniforme oke mpena na Montfleury bauniforme eza wana so yayo eza wana ya sika na baetikete ya te na batelefone concert moto aya na pantalon ya vert oyo yayi na orange podium selte tala concert ya millionnaire c'est la première fois na kati ya kini na beti concert ya VIP ya ndenge wana et puis hôtel podium classe hôtel public classe mais j'applaudis je suis très heureux et rempli de joie de chanter auprès de Koffi Olomide prophète roi Dobolo King légende mais c'est l'ambassadeur de la culture biso tout ba musicien en tout cas faut soutenir Koffi Olomide il faut tout pena poids parce que yende muto ko lobela biso tout ba musicien parce que yende ambassadeur si ça na mama koloba boya to loba ngwe pa ya ambassadeur akomisela kabisa pas président de la république mais nga zokama pourquoi bazolinga te ko passer par bolela boya pa ya ambassadeur webise ba état de besoin na bino akomi yango tout ndetsa ko wenge sanga nango pe boye bakoya pe état de besoin et pas c'est l'ambassadeur mais on peut pas chef de l'état le plus facile yango o ba ko sala ne vraiment yango wenge o bena bato bakosalaka bayela état de besoin na bango toza na ambassadeur na biso ya culture si mazaka ye moko te baba Dadjo azali maître Gims ali Dadjo azalaka na poto Dadjo afandaka na poto le temps azwa billet d'avion aya awa peut-être ezali Dadjo azali Gims azali bavandaka na poto vele kwa kanza pa zwaka azalaka na poto mais ambassadeur aza permanent awa bureau eyebana résidence eyebana monde entier Montfleury bozo ba état de besoin bokene mon ambassadeur parce que pourquoi m'a dit pas président de la République ça moi passe mais ambassadeur on aura téléphone ga ndanda bengi bina boy moko présidence ba yami lobby tant que monsieur l'ambassadeur pour appeler pour na bana wenge ndenge basangani pour na ba musicien qui tout voilà ngai na linga na beta petu na ba musicien na ngai mais ba compliquer nga pour na visa na ba mene boya komona ambassadeur bato azo comprendre que procédure il y a comme un ambassadeur ambassadeur il y a vrai pas non surnommé un ambassadeur nommé par l'ordonnance a surnommé dans le Bible un ambassadeur nommé sur l'ordonnance du président de la République mais est-ce que oya surnommé oya raison les arnaud ba surnommé na yebité il y a peu na zo ka batebele ke ngapena comme ambassadeur bazali net ngape abara na commission ambassadeur bon na ambassadeur il y a public ambassadeur public non abara autonomie ambassadeur public ye wana suwa baraza merci beaucoup toko na sila suka na éviter bato balandio mo bambote na bato to balandio poto ka voilà na pesi mbote pa na ye moko boss de boss papi bakukiolo papi business espoir ya bana changu salo place tozali awa donc salle na biso salle de fête wimba donc tozaka na sod mouton wana Bobby Ronaldinho azawana donc voilà na pesi mbote na batutu balinga quartier latin international na pesi mbote na ba collègue na ngatu et puis na bosa nté na États-Unis Junior Tunga Las Vegas na Pao Tunga Mike Demo ici les Mboka LM lycéen Mukengedi mon papa Zouani Maya la secteur Boko de Kifulame Ambrose Tete Diasunda père à Darren batutu balinga Ronaldinho na pesi no mbote Léon Odimba bambote na yo et puis Sandra Kazadi batutu balinga vraiment quartier latin Bobby Ronaldinho azawana donc Bachibo Apula Ballon d'Or bango tout Mike Musisi na Mondoko Bote école ba GG Fula Mambo vous comprendre ngana habité quoi OK so bato mbongo balege ba vena ba Cisco Mulungu ba Masamba Rokida Silva ba Weston Chimfundu vous comprenez bah APZ les mannequins na Belgique Igor Lubaki Jason Mpeti donc batubaza ebele o balingaka Bobby Ronaldinho et puis Mifune qui a belle va de tous les temps Tonino Fernando Nico Kolajo de Panama tous pepele ya Mbetolo na mère Emiline Zemba maman Lekelem vraiment merci beaucoup ngana pesi beaucoup mbote na faire ba manisa
babi faire bamanisa mokonzi Lyon motema bato ya ma Christine ma Mundele faire bamanisa yo ebika nous contrôler Lyon wana nzambe ya banzambe. Merci beaucoup na Janine Eyongo 4 fois sexe de Phoenix 4 fois sexe de Phoenix Janine Eyongo. Merci beaucoup na Igeti Zemanga Mobutu Igeti Zemanga Mobutu famille na mon bon Gibson Zemanga Mobutu yo ebika ndo to solola na robosa na te grand frère propre Dieudonné Imam Isingbangbe. Dieudonné Imam Isingbangbe. Grand frère propre yo yebi. Deux fois, merci na Batutu, merci na l'équipe Mouvement, deux autres tenir en compagnie. Merci na Mouna Mec, Cédric Mouna, vous a toujours une assistance. Congo Bissengozo qui est toujours liboso. Merci encore une fois de plus na Gila Mukendi Mukenda Baba, Machi, Yoyebi, Maël Sadi qui derrière la caméra, c'était Fisto Boko, caméraman de guerre. Merci na Batutu, beaucoup continuer toujours qu'on s'abonne massivement. Awa na Tumba Tumba TV officiel, Borozala de cité, Zakari Mwamba encore et toujours, Azakara toujours, on a pour nous ça la fierté, pour nous passer les meilleurs. Merci idéologie Rotika la Raboye, Nzambala Makolongu na lobby. Na rolata sandale mukoloba na poto tu boko kotizelenga mbongo na kata Château Rouge wana ba honorable Arnaud Waku na ba maman Emeraude ba Monique Kassi Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises bino tu boko sangana wana ba Dario Kimpanga garçon Schengen ba Nifan Koufi maman Nifan Koufi yo yebi motema yan boko sangisa la boko kotizer la bo délégué lenga imutu na Israël la question ma sandale Jésus Christ salata mukonga na rolata sandale. Merci beaucoup na binotou. Merci à mes fils Prince Mbouy Mwamba, héritier Kabe ya Mwamba, vraiment binotou. Merci Bénédicte Anunga, la préférée du maréchal, portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na